Alors, bonjour. Ah bon, là c'est qui pour faire c'est pour les années où on a fait c'est mais bosso to beta ma solo émission on va présenter pour toza matanga to biso to matanga toza matanga to kufe du patriarche na biso père de la nation congolaise, vraiment le père de la démocratie congolaise. Oyo asali lelo to bana ko prononcer moko ba bengi démocratie na kati ya mboka Congo. Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba atiki biso mono surtout aza au courant et on a présenter vraiment ba condoléances na famille d'abord na ko bana na famille biologique avant que na famille politique na bana ko présenter ba condoléances na famille na biologique en tout cas na présenter ba condoléances na ba ile pa ya Félix Tshisekedi Rex Kazadi na présenter ba condoléances na ngai pa oza na Congo tient bon za la fort Rex Kazadi na yebi ke yo za allié vraiment na kati ya IDPS on pourra na présenter ba condoléances na ngai epai na yo Rex Kazadi escoza kuna na Congo na présenter ba condoléances na ngai epai ya maman Laurentine na Belgique. Pourquoi pas maman Laurentine? Parce que azali moko ya kati ya famille ya papa Etienne Tshisekedi. Na présenter ba condoléances na ngai epai ya papa Marcelo Chilombo na Belgique o aza mobali ya maman Laurentine o azo faire partie na kati ya libota na biso par alliance toza na kati ya famille tantine Laurentine ba condoléances ebele na ndenge papa Tshisekedi akei pesa ba condoléances ebele par papa Marcelo na pesa pa ba Chichi papi Pacifique bino surtout en tout cas na présenter bino vraiment ba condoléances nanga par rapport à liwa ya papa Kulutu kwa za papa Kulutu na bino on a présenter bino vraiment ba condoléances maman oyoki donc on a zo pesa wana maman Laurentine wana ye azali c'est mec qui a grande sœur Oyangai yaza c'est mec qui a grande sœur nanga grande sœur nangai abalile kinaye entre temps ye mobali na azali qui a papa Tshisekedi de père et de mère voilà moi pour nous présenter bango ba condoléances nanga baza na Belgique awa voilà donc après na présenter ba condoléances nanga na famille politique ne surtout na IDPS ne surtout mobimba ba condoléances na bino en tout cas bo tenir kaka ndenge mo patriarche akei au vendre qui n'est mikolo ebele donc boza déjà vacciné mais misala etikali ko sala makaka misala etikali ba condoléances na peuple congolais surtout congolais surtout en tout cas ba condoléances na biso na bateke na bino parce que je suis congolaise biso nyonso ba condoléances na biso surtout maman yo poza likambo za pela présenter ba condoléances na oui condoléances na famille Tshisekedi na ba ndeko nyonso na ba 24 communes condoléances na bande konyonso tozali kosala na bango na Congo condoléances vraiment na Kimbwala na Matete partout 24 communes vraiment Nzambi azala na bino boyika kaka mpiko bozala makasi mukalenga nusamba mukalenga anusamba anusamba anumbusha mai kumesu yewa bwaliye ye ujinzambi chipando anshinda mena yewa utuni jiba jenda jiji wenza malwenda wanga chimwanenda mujiba jikumbana dekera papa wetu ayokwigisha mujitalala mujina ya Yesu Masihi bangana rabi amen amen OK wana ki ba condoléances parce que bible bina biso ke bolela na ba oyo baza kolela ezali mukolo ya peuple congolais aza kolela voilà pourquoi to présenter ba condoléances na biso ne surtout wa biso surtout toza kolela mais et puis si biso pe ko sala musala te o toza na mboka poto ba biata papa kufi ata mama kufi hotel ma musala voilà pourquoi pe to sala musala biso ya nini ya papa pour le mariage maman il y a ni to koyebi musala oyo na pona ki yango me nzoka nenza mene mutabaki na pona musala na po ezo sepelisa bino makasi bolingi yango mingi nde bobaki nga na zana petite avant na moto na beta masolo na benga saka toujours bato bazana expérience mosapi moko skola kelongi tenga pe ne ba ganyo sotute yango le na benga mama biso mama Monique yaza apôtre maman Monique aza apôtre na bengi ye to solo la pona nini tozo solo la pona ba doléance na oki mingi toza ba congolais ya solo mais mutu na kati ya Congo aza na ekolo na ye ata ko toyebi ke to bakatata be moko mama bo moko mais bokeseni ezali mutu na mutu aza na ekolo na ye ata pe to mona kati ya Bible Yesu bazaki juif azaki juif te mama Yesu Masihi juif yo pe ça maman voto kay bongo tokay photo tu na pas bato bato sotam so bana kosi yango na sikoyo lelo donc naza kosala bikolo par bikolo donc mutu soka yebisanga ki ekolo esali boy na luki kaka mukolo ekolo wana na benge na tuni pona nini bozana bizaleli ya boy neti nazwi ba doléance ebele pa ya bandeko na biso oyo babali mibali ya baluba
bande ko babali bana baluba basi ya mikolo mususu babali bango mibali ya baluba balobi mama Eliane mibali ya baluba baza na comportement na koloba parce que zane wabi mibali ya baluba baza na comportement mabe pe malamu tuko pe bikolo nyonso bato comportement mabe bazali ya comportement malamu bazali mais mingi balobi ba mama bokilo baluba baza suki saba mama bokilo baluba ba mama bokilo baluba ba mama bokilo baluba donc moyen te mobala koza malamu mais mama bokilo yango na bengi le mama Monique aza mama moluba aza na babokilo bana ne abasi baza na mibali ya mibali baza na basi on a bingi poto solo na tant que mama oki makambo na lobi bala bibino ba mama baluba bolingi ko nyoko la basi ya bana bino mama pona nini loba mama pona nini ba mama baluba bolingi ko nyoko la basi ya bana na bino surtout ceux qui mwana na bali mo se ekolo mususu on dira abomi mutu pona nini mama ezama wa mingi mama na ngai ezama wa mingi pona koyoka likambo ete ba mama bazo nyoko la basi ya bana mukanda nzambe elobi ete mwasi akotika baboti na ye mobali akotika baboti na ye bakosangana bakozala nzoto moko mutu ya misato akokokota na kati na bango te soki mutu ya misato akoti aye pona kopanza soki mwana ya mobali ake kobala ekolo mususu sepela pote bolingo eponaka susu te bolingo ezaka su na misu te bolingo eza bolingo soki lelo mwana ake kobala ekolo ya baluba te ezali ndenge shwa na ye tindi mais sikoyo soki shwa ya mwana ye tindi te akendo bala ka moluba ubie akendo bala ekolo mususu ya yo mama likambo nini na kati wana ezali motema mabe yango wana nde nazobe ete basi abana bazolela ba mama baluba basi abana bazolela mingi likolo comportement na bino ya mabe lebela wa bande kona yo poso ngezelo kolo mutusa ko mwana kuneko ununko yo moko lebela bande kona yo moko ngai moko na boti bana ebele ya basi pe ya mibali biso tolobaka na monoko mboka toloba ete balela mbabenda babaka mbetu ça veut dire que bano yo biso toboti ya basi bazali bana ya famille esika ba okende bana ya mibali wana bango sikoyo nde bana na biso nazana esengo pona kumwana ke mwana na ngai abali ekolo mususu mwana wana nakozoye lokola mwana na ngai moko yenda remplacer mwana na ngai azali mwana na nga penza ebongi biso babokilo tozo basi abana lokola bana na biso moko toboti asa tiki baboti na ye aye pa ya yo mama yo yamba mwana wana ya mwasi na maboko mibale sala ye lokola wosala kabala no ya basi pona nini konyokola mwana ya mutu boye okena ndako ya mwana okomi kokonza ndako ya mwana lokola ndako na yo tango kolaki bokilo no ya mwasi akonzaki yo bongo bokilo no ya mwasi akenda kobotola biloko na ya yo na nzongo pona nini bo changer comportement boye wana eza motema mabe ba mama ebongi bino ba mama baluba bozo basi abana penza lokola bana na bino moko boboti jamais okoko kenda na ndako wa mwana wo bando konza asimba nzungu asimba te mwana ngai alingaka na lamba apangusa ndako simba te kasi etikadika kota na chambre te ndako mwana ya mwana yo olingi kotikala mwana bokilo mokolo ndako azala les mama bokilo baziyo oye na ndako mwana komyo ngamo fona lambelaka ngamo ko fona salele boy wana kutu musala bi mama nazokende musala nayebiki mama bokilo azana ndako tikala na bana na kotikala na bana te nazana tante mais mwana na ya ekolo babala ki ya mwasa moluba soka yeko wana sepela zuba koko wana oyini mwasa mwana oyini pena bakoko mama yebisa na ba na yo inazokenda nango ça veut dire que bolimbisi avant de faire l'émission na mama bato ba pesa kinga masolo bango mo basolo na mama yango lelo ngala ko ba mingi te malobeza rapport mama solo na bango te na solo na bango ba bengi ngai bazolela bana bato bazolela balobi to tiki mabota na biso to yokota na famille ya baluba pona nini bozo nyokola biso boye ba mama bokilo ngana bi ezali biso nyonso te ngai na boti basi na boti mibali lelo yo nga Monique musana nkolo nazali kozwa babokilo na ngai ya mibali kaka lokola bana na ngai pote na boti basi mingi mibali mike mesikoyo nazwa ka babokilo na ngai to saklo kala mama kaka boye lokola bano baza bana na ngai babokilo na ngai tatu kabunda wani Philomé bana na ngai nyonso ya mibali ibazali bana na ngai
et puis ndenga moko pe bana ya basi ibazali bana ya famille wana jamais bakoki kokenda ko déranger bana wana na ina mabala na bango yango wana ndena lubi mamo ya zana comportement ya boye azali ndoki changer comportement génération na binoko ezali ya lelote bana basi bazolela balobi mama nake kopesa mama bukilo elamba azotala yelamba kombo amwana soki yelamba ngo kombo nini est-ce que awa ya pesi yo senga kiye mama loba nani awa ya pesa ki elamba yo senga kiye mbala mususu ye moko azwi na makasi na pesi ke mwana ya mobali apansaki ata na yo te mais mwana mwasi apanse na yo mpona opeso eloko sepela mwana moto apeso eloko surtout bawoyo bavandi na poto bazo souffrir mwasi asalaka mobali asalaka kokanisa te ke we atindi eza ya mwana no te ye pa asalaka nde akanisi yo mama bokilo natindelo eloko ata saki ata elamba yo olinkaka eloko ya kombo mama na mususu kutamuluba na atala bi hapa azo pesa ngi aza kupesa ngi lamba moko mama na ya pesa mibale misatu aza ko mbongo ope ya mwana na ngai mbongo ya mwana na ngai lamba atali ngabi pesa ngaka ki lamba moko epa ya mama na ya pesa mibale misatu ngaza mbongo ope ya mwana na ngai est-ce que vraiment mama zala kande ngwana ezali solo te wana woza mama te namoni mama mususu ayena ndako ya mwana auti église atandi liputa alataki po yele kampepa ngumba mama wana akoti azwi liputa wana azwi lipapa mwana achaki na porte wote wo ezali ya sika pona ngai na lati te yo lata koma boniko nazambanda no abotoli penza yelamba mwana ezali penza na famille penza wo proche ya moi abotoli penza yelamba ya mwana ya sika basombe na mbali wana mama muluba penza mama mama yopo muluba naza muluba ko mena kosa ilango te naza civilisé na libota ngesika na wuti kayebisa baninga na yo wana abotoli lipapa akuti ya sika na porte achena saki akei akuta nzungu na moto ye moko ndako banda ko balula woye bindege na lambeli nzungu ne te tika ye a servir di botane denga mesani abandi ko servir mwana na ye bachela ko mukele le chelo ebele woye bi mbala msusu alambi boye pona ko partager pande na mikolo yo siko yo banda ko panzo panze resta nzungu ko mama akena nzungu mwana na ko ya famille na ngai ya babo kilo na ngai azuzu ngablo akena ngo mwana hatikali ko le mama nakotange kombote nalobi mama po azobenga mwasi anoko mama tala akena biloko ngana binaki tela ye alibite mama tika ye kaka baye ko déplacer na Kinshasa bakena ba Congo à cause ya mama wana mwana kimi na mwasi na ye mwana kimiko azozo biloko wana yaza ko zote ça veut dire chaki mwasi mwana mal à l'aise to chaka basa bana mal à l'aise te tika bango ezali tango na ye yo pe wozaki na tango na yo na mobali na yo muto achaki yo mal à l'aise azalaki te ya misatu bino ba mama baluba bolinga kaka bana ya bana mibali nde bana na bino bana ya bana pardon ya bana basi ya bana mibali bolinga kate ezali malamu te mama na vivre le kamwango ya mobali na ngai azaki quelque part na cas de vie natikali na bana na ndako nalobi na mama bokilo tikala na mwana aza 2 mois nakende kotika biloko epa papa azali te kenda na ye iwazaki kolia mbongo mwana na ngai me mama wana nga mutu nasombela ke lamba nga mutu nasombela ke lipapa mitango apasi awangani ngai na che mwana muke bongo na boye na tamboli na eti na tamboli na mwana wana mama ezaki pasi pona ba mama bokilo ozo mwana ngo ouais nazo bisonga moko na vivre ngo ya ni mama ça veut dire que ça bien te ebongi bosunga basi abana bazali bana na bino ba mama bonyoko la basi abana te kopona pe ba ibakoko te kopona pe bakoko te bakoko te nyonso bazali bana bakoko na yo ezali fier bana ya mobali mwasi wana te ai nina bakoko mama baluba boleki saka pe na biso mama na biso ezaki ndoki ça veut dire que mwasi mwana na ye abali mwasi andoki lokola ye te po soki abalaki mwasi andoki lokola ye nde bayokani po balia mwana na ye mais sikoyo womoni ndenge ezali mwasi aye na nguya na ye aye ko protéger mobali ya mwana bitumba ezwi mwana mwasi ozoka mama bofokola matoi boyoka bitumba ezwi bino pote boye ko protéger mobali
alingaki asala ndenga alingaki asala azasula moya ko sala ete po mwasi ko protéger mobali mbali pas protéger mwasi pote abali yo na mbongo a protéger pe côté na yo côté yo wuti bandoki ya famille no bakozo susute ndenge yo pe protéger mobali bandoki ya famille ya mbali bakozo yete pote bokomi eloko moko yango anande bitumbwana ezubino mais bobanga bangote bozala kaka elike na nzambe bosambe na nzambe makasi ba bokolonga bango pote yibazo salela woyo ezali na kati na molili omoni sikoyo mama mosusu ayena nda kwa mwana akoti na congélateur afungoli congélateur azwi biloko oyo nyonso ya réserve oyo mwana achaki pona 1 mois atoki atie na saki akenango pourquoi kosala boy bongo bakoko no batikala kolia te bongo mwana wana yo wolobite wolingi ye akolia te pourquoi kosala makambo ya boy pourquoi ombonga mwana na mbongo ya mwana na yo bosa na kutuka na poto wana kutezeke yenta ikishasa mama aweza mosa kendaka musala netu wana mwana mosi musala bisinga bi mama ndenge naza awa naza infirmière wana penza na koloba po abaki beta lisolo nanga mama nga naza infirmière mobali azalaka nani préparateur de commande est-ce que préparateur de commande ko le infirmière na salaire akoleka infirmière na salaire te mais mama wana na poto mama na ndinga aza ko nyokola ngai na ebiso soki bolingo ya mobali te mama ndasa bomi libala mais quand mobali lingi mingi mais mama bazo lela mai ya misu ba mama baluba te tolobe mama baluba oh tokeseni mama tozandenge moko te nyokola mosa mwana ngai te nakonyokola te ngakutu mosa mwana ngai pesa ndoi bébé Elia ngana na ndoye amosa mwana pesa nga ndoyi mama nazana basi abana bazabo misato tiwo yazana Congo azotinda nga bilamba awa na poto pona bozo mama malamu pote nazama mama malamu na pesa ka conseil ka prière mama yo pe fona landa bien yo pe lobi pe fona landela mama tika ta muso mono solo ba pe ka boye ba ko mona mama Monique fona landela pe na mama nanga yi Odette mwasi ya mwana nga Dominique mama Odette lokolo bita kombolo bien solo mama mwana wana non tikolo apesa nga tout azana nga ka boy atuna nga ba conseil na la kesenge makamususu oya yebaki te tozobeta masolo lokola muninga baninga ndinga tozobeta boy mama azaka lokola boy soki pe ayena Kongo to la kambetu moko na yepe awo boyambi kaka ndenge moko boyo bo kabolanga na yendenge ni okabolanga na yendenge ni mama mususu ya moluba akepa ya pole yo mambo soki ya pesinga eloko nazwi naza droit ya kozo eloko nga moko na ndako mwasa mwana ngai jamais naza droit ya kufungola nzongo ya mama Odette kozo eloko jamais ndenge lokola nde naza na yawa ata baza na Kongo na kosalela ngo te po eza lolenge tokoleli soki omoni mama moko azonyokola bongo akola na famille moko ya pauvre ya pasi akomi kokoyoka zuwa ya mwana batu ndenga oyebi ndenge ni bavandi te oyebi te ngai mama soki bapesi ngai merci mama apesi ebele merci mama apesi boke merci mama mokolo ya kolandela ko ya koseka yoso merci mama jamais inakoki kodute même apesi boke merci mama kasi ba mama mususu mwasi mwana atindeli eloko ye alobi atindeli nga mukebo ipona nini oyebi ndenge ni sacrifice nini ya sali po atindelo mbongwana sacrifice nini ya sali po atindelo mbongwana nga moko nazana poto nazo mona koma bana bazo souffrir soki mwana atindelo ata 100 euros yo za beaucoup ami sacrifier place ye alingaki asalika moko na journée tozora combien na musala tant déjà muta atindelo toza bata SMIC au moins na salaire na fin du mois 1100 mois 1200 tant déjà muta atindelo 100 et c'est belé. C'est bela. Maman msusu ya moluba akina na Canada kune pa ya ndako pa mwana ya mobali. Akoma ndako mwana ya mobali boye. Oyebi ke mboka za mboka malili ezali. Mwasi mwana lati na ye pantalon na ye. Soki mwana na ye azali akolobelo côté. Soki mwana bimi atikeli ko massacrer bokilo na ye. Siko lati kola pona nini? Pona mibali msusu ba muna yo. Ya bimamu tozana tango ya malili mboka eza ya malili soka mwika mwasi ya mwana nazo lamba ye wana pe babendani ayena kata cuisine uza kulamba nini nalobi mwana nangali ya susu ndakala te oyebi kolamba meshi te koni mutengeleza te mwana nga kola na ndakala mwana nga kola na meshi mwakoni mutengele okumi kolesa mwana nga biloko ya mindele oye nango
tango yo yenango mwana lobi mama na naza moluba te nayebi ndenge balambaka mpe bandakala wana bakonyi mutengela nayebi yango te okoki kolakisanga alungwa kuna mama naye alakisaki yo te ndenge balambaka yango ntango balaki kolungu oyebaki te balakisaki yo nde balambaka konyi mutengela te balakisaki ndenge basalaka ndakala te alungwa koza mwasi ya pambapamba mama soka amoni kaka mwana na ye papa uye biso totikalaki malamu papa biso tozalaki na biso malamu mosala eleki ndenge nini abandi kopesa mwana na ye gentillesse moko nzoka na nsima tikali komasakreapelisi moto na motema mwana bato apelisi moto na motema bokilo na ye amasakre ye me ntongo amoni mwana na ye mama angelu nini wana siko babinga ngo hypocrisie lobela nano mama wana avant to continuer hypocrisie aza na Canada mama aza na Canada mama nakoyebi soko kanga bisaka zonga na mboko na yo zonga na mboka na yo ata chilo bata musawo yo ujuenze bibibe yobela mamu lo kwena mwakala wenze na nkubwa mwana wa muntu to mwana wa muntu mushependa bale dibende kwikali wenza bada mushindo auto mbwalukai ni mwana wa bende mulekela yikisha bwana kupeta kuliba kagenda mulekela somne bayenda bimpa kuneyo kukakutukonyi mutengele kuneyo kukakutu mukujinda kala me ma ye ule chilubule chilabeni muchije mukasai toni komputu kabana chilabeni mbali bukonde bimpoko changer Sonia ekomi kaka so bamwi soki kaka bakutane bakokache moninga mamwana bokila interne bundu mama yebisa ye nalokasabundu boye eza malamu wewa mama ewu akaja bienje di bieba kimbimpa to pavo ni weba mulima baba bakwenza mushindo awo bwachinyi bukaji bunyanga mwana wa mukwenu alambebi ni kimbimpa alambebi padi mwana bakayikuwa kutowe kuleja bwimpa bubi bwonso nunda kupenda bwana wa muntu kwamba n'importe quoi lelo mwana eba ulwa bukagula mafuta ko ejini nkutomama akaja bienje di bieba bienje di bieba ko bidi kufunda ku Yesu bienje di bieba bidi kufunda ku Yesu fadi ufamuma bienje bidi kumpala bikufunda ku mukale mwa chijini akaja bienje di bieba mama lekele mwana wa benda lezi lekele kubwele mudi bakaja mwana eba uji mulo bwa kuja bumuji bumulele jakubi diba pwesha byonso kingulo kweza komande mabuni muzi mwebato ki muzi mwebato mamu njinko amene ki muzi mwebato mwanebe umvu mamwana yoki makamu na pona ba oba yoki te ba alembenza oba kite mama lobi boy na za ba interpréter pona ba na ebisi mama na bi mama lobi na chiluba po ba mama na penza ba mamu ko ba yoka po monyoko li eleki mama lobi boy oyo bozoki ndipa ya bana na bino ya mibali ko nyoko la kabasi na bango ndako mwana no ya mobali eza ndako na yo te tika kocha mwana ya moninga mala lez linga mwana ya moninga ndenge pe olingaka mwana na yo kocha mwana ya moninga mala lez te po makambo nso zo sala mukola suka pa Yesu Masia okofuta ngoma ngolobi bongo boye obiboye mena ya ndengwana sikoyo mamu oyebi mwana mwasa na zilaki ma elebe asaki ndenge ni soki siko mobali azongi kandi mwasa mbaba solo la kati boni journée mwasi kaka mawa bo mawe mona na kaya mawa to la tsengo makia ngo e mona na kata mbaya tuna nini mwaitenga nini anga na mama mobali mama linga ko mingi mama sala ka shanti bona ngo sala mama sali nini akundi mate mama yoka mengana mama anasimeza kamwaite mama bozaka na bino bien bola sima mwaite ndeni abi donc soko bimi okei mama musanika kufinganga mama kaka olata ki kola pona nini ostie makiage zo kende wapi osali atozo yo atozo bi mateka kaka kujipenta azo sema mama kuna kujibali mabako kaka kujipenta muko musabe bisimo samwa kendo sukule longi ojipenti boye pona nini mobali ke musaza za kujipenta kaka mibali ya poto balinga kata kutekisa sasa balinga mama ndio mama makiage zo mama oyoke mama chepe mascara Vamos yo pa mbate vamos. Vamos, oje me mascara. Kasi mama date pa moni mama je mascara. Akomona ngo. Akomona yo. Mama nga somela kangango pe. Bokilo na yo. Asomela kangango. Lobana. Oui. Asomela maquillage. Abi mamu jipenta na yo. Même nan pelika somela ka pelika. Soki a Angleterre, ayelinga chapeau ya bien.
La soupe de chapeau na yo. Oui. Eh. Alabi ma munaeza la page. Ah tiens nga bien vraiment. Maman me po ezala ndenge na pona yo pesi bolingo ti. Otungisi ete soko kepa mwasa mwana yo. Ovandi zala ba servir yo ndako mwasi ndako mwana yo ndako na yo te maman za bongo te. Mama kaka ye moko te. Mosusu aza na Belgique. Wapi? Na Bruxelles. Na Belgique maman lobi. Na Belgique. Maman lobi mosusu na Belgique. Na Belgique. Ya Belgique. Ya Belgique wana. Wako tumena. Auko uju unsengele memena. We mama ko leja mtu unsengele mwa portable. Kaka. Kusana mu portable. Mama bia mama ndo. Amani mama wanye mukaji mwimpa wakuleja kubantu mundele mulima mwimpa mama nifanye fika ko ukanka nenko mempa inenda mune nkuji mwana nyi mudumvu na mloriana wanye mem mukaji wa pasteur Christian Kasoma dimo mama ni abu kibana banyi mema kibana banyi mema mwana mujibu bampesha baka kwanye sinjisanka kaji upuye kwenza mwana wabendo umuteka malaleza bitaje bishi vraiment ye mushikani mame ngai umunyi mushala kundambila ku college wari mukwa kalonji ushala kundambila college apo njisha la mulambila mena wana tolo basifona lingala olobiki bokilo na yo soka ke yasenga kuma malambela ngapuno ye mwa sengio wana yo lambeli me yo ke etro ka mama oyo kaka te José nanga mesana ko liabo yo mwa lambela ete ya sengio mama nazokenda 7h na kozonga 15h est-ce que ko songa ngai tabina nini mama lobako mama pondo ezali wana est-ce que ko salisa ngai ayebi liboko ya mama ya pondo mwana natikali na lambeli na lambeli ngai ko nakoli na pondo abaloba te ngai nakoli ni Équateur oyebi pondo na biso te gamu tozo biso pondo na ngai na chaka mabaku pondo na ngai na chaka ndembi kwaro mama mabaku na mabaku na maka pondo na ngai vraiment ya baloba te ya baloba wana inde ya pio yo ba mama baba za kolama ata mama botanga zo lia pondo pio te ale ka ezala mwa ya biloko po loko to beti masolo ya pondo to sala boy nasenga na mwana mbali kitoko yo alembenza acha bisona pipisi obi musala na sala ngasa musala maba na yebi yoka nanu te yoka nanu ukata dikam loba kone sili 50 minutes etiko non sikoyo mama mususu aye na ndako mwana na ye mwana mwasi azolamba mwana nake musala azolamba azi makasa na biso ya nani oyo babongisaka nzungu ye pesa solo kitoko ya Carrefour fait Laurier oui Laurier fait wana achemi bale na nzungu azipi nzoka mama bokilo azomwana nzoka achaka kisi alamba ka mwana ngana kisi lelo penza akomona wala mama muluba ayebi te nzungu ebongaka na biloko ndenga na ndenga kila nyonso ebongisa yaka lisa kaka ocheka ka tumwa lui le choix esili ochenya biloko esili mwana alambi te atoki ya mbali na ya chena mesa tangu kaka mobali aye abache na mesa alobi kolia te tala na biloko wana bache kisi kisi fait de Laurier wana yango ya bengi kisi nde kisi batala boye mwana lebi mais non mama alibi balula wo mwana baluli likasa yango ebimi boye mwana kisi bacheli yo mwana lebi mama yo pe weza kisi te weza biloko ya kobongisa supu epesa goût ya bien Soni mama suki ba mama baluba Soni ba mama to changer comportement ba mama bo Soni penza mama to changer comportement ujambe pishipindia ba changer comportement sikoyo ndenge za wana avant ba changer comportement ngai nasenga na mwana mobali wana oyo waza kuvo ya bugaro acha nanu publicité musalo ngana salaka ya mabala totali yango na ngana yo tangu tokosilisa wana kotala ndeto parce que binga na zamu tunasala musala ba mabala kolamba ba mariage ba fête ba anniversaire makamwana tout musala ngana salaka yango so total publicité na tosilisi c'est matozongi ote nanu ba mama wana bandeko na yo bandeko na ngai oya balubo bazabizale mabe konyokola kabana baninga botike konyokola bana biso to bali ba Kongo ti ngana sa les daliba mama ngana bali na ngam Kongo tina mo lubati ngaba bali ngam ko na za les mama bokilo na ngai linga nga makasi papa bokilo na ngai linga nga so na kena Kinshasa mama bokilo na ngai bitana banamba ka wangila bo mama bokilo
maluisa olakisaka balamaka wangila boye balamaka mbinga bimbika mama na yebi wangila kaka malgré mobile nanga leka wangila te mais na yekoli pa mama Bokilo Alexis nde balamaka wangila mama Bokilo alinginga mama papa Bokilo pe alinginga ye mais pona ni bilo ba mama baluba mabeboy basa na utila biso na image wana surtout si ça pose zongeli ba mama wana oya webisa bango so na bango lisusu. Alors, maman Eliane Nitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. N'a pas fait na biso surtout. Tout nous sommes soutien. Ah bon, c'est nos fêtes, nos plans, nos baillés, et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Nitou met à votre service son service traiteur, la Providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils ont très bien. Donc, nous avons un nous avons un anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Nous avons un anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, Zoki Bak. Oh, yo, Obani ministère, nous passons sur le premier anniversaire de l'église. Maman Nitou Azali. Elle vous convient, elle me convient aussi. Parce que elle le fait très, très, très bien. Service traiteur, la Providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la Providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la Providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes. Maman, mon publicité dans les totalités. Musala na sala ngaya ba mabala yango wana. Sikopo na tozonga la makambo to bandaki ko solo la. Oyo ndiko na biso na Canada wana. Lokola mobile bandaki ko ndimate. Posoka muni mwana ya mobile ye mama na kupakola bokile ni mafuta ka mwa bana wani lwako donc umona kaka Alex bolingo moko lokuta na biso mwana na ya zali te mwana ya zate Alex ke bolingo wana te azako torturer yetu mama ebisiko yo mokili oyo za mambo ba portable mikolo ebisiko mwana sa kindenge ni abi bolo kwa mama oyo asala nga boyo kwa mobile nanga ni mate lelo fona enregistrer akamati kaka a poser ayoki yango. Pardon, m'a posé portable. Maman tango kotika ninga kotaka na kofinga ni wana ka finga ka wana. Mwana mwasi pa vani na eka nya. Naza kulubana yote. Naza kulubana yote, oza kotala ngate. Mwana mwasi avandi kaka. Na ningi boete. Oza kaka kujipenta. Kaka malubande na lubaki ya mwe. Siko biloko bande ya kolamba. Oyi biloko nini oyi? Biloko nini za kulamba lo? Mwana ngai oyi. Mwana pa azima kabisa sasa nini? Enregistrer, filmer ye. Tango filmer ye akati tango akati tango ka mwana na mbali ye a filmer pe partie o mama ninga za mwa bana tutikala kika malamu wa mama na ngai tuzana ye malamu ndinga za kusapa mwana enregistre maka mwana nyoso a filmer ngo tu tango a filmer ngo lokola za mwasi na mbali tabo vai na moyo siko siko bokikana ndako ya kolala te ko na chambre ba koti masolo akati Masolaka maman ipo masala kati. Oui. Maman ipo sala kala. Maman masala kati ezali na chambre. Maman ipo sala kala. Chambre maman. Maman. Moi moi siko ala kisi nani, ala kisi mobile na biso mobile na bi. Ndenge naza awa chaque jour maman tortira kangai. Maman finga kanga, maman sa yoka ya bia. Ngana mona kana ngande maman za kana bi. OK, c'est bon. Asaka ke sama mkolo moko te. A filmer maman 3 jours et la nani. Le a filmé, le bien filmé 3 fois. Nenga mama sala ki ba misère azuka ka abisi mobile ya bibo
ndenge za kaka le weekend to matoke ndotala ndeko na intel ba bimina mobile eta ba komi kuna ba ndiko yebisa ba semeki ngani ngana za awa na ndako mama tortira kangaye mobile zu défense abiate mama zaka bien na yonga na mona ngande to vivaka na mama webi munusa kotela ka mutu na yetu ngala ibi ndenge vivaka na mama ngama kambozo bana comprendre yo tabili kambute mama azuka ka portable apelisi ala kisi bango makambo mikolo misatu ndenge mama na ese comportaka mona mobile chaka ilongi boy po tombole longi ezaki likambo mama mwana mobile kwa alikasaki bango na bandeko na yetu tango bataki obi a décidé ki nini ayebisaki mama te mama onyokolaka mwasi nanga alobaki eloko ta garder ka silence asasi ko bizali ya bakongo po mbe baneoso bakombaka bahypocrite asaka bizali ya bakongo mama azali ti vacances ayebisi mama bio mama ndenge eza boye tokende vacances na Kinshasa mama passe lolendo ta sepeli tokende kuna bakenda komuna ngai ndenge nakomi kolia na mindele nakomi kotambola na pa ya mindele boye na boye mama bakomi kana na Kinshasa boye tanka bakomi na Kinshasa bafandi une semaine mona yebi bon mama yo tikana nano osepela na famille na sali nini nazongi atikelo zona passeport na mama azongi nango ayoki yango Kinshasa sikoyo ayoki yango ya bien na passeport na sali nini azongi nango bande kona babino osali bien lokolo osali nini ozongisie parce que tant muta sakoli mutu so na vie na ye ba eloko ba comprendre na teke tango yozo cha mwasi ya mwana mal à l'aise mamungana loba nanu mwa muke avant yo loba na loba mo oyanga mwa muke tango yozo cha mwasi ya mwana mal à l'aise olingi yete kofinga kaka yo babokilo lingi te ozo bosa na ke na moma obakendaka na chambre na lieu sacré na benga ngo tango bakoto na lieu sacré na bango moi no moyen sepela penza comme tel les ates pour na moi si moyen sepela c'est comme tel les ates pour so akanisi ba insulte na yo akanisi ngo finga ki akanisi ngo se comporter kana to kota na motema moyen sepela sa moi no mobali plaisir moi no mobali moyen sepela ezate bozo bateke oyo bino boluka na moi ba futa ke masumu na butu mamuna ata na butu ata na moi te pona moi kutu bilo akolia na ebo otoboke kolala ya basi yango na mama nayebi ko za apôtre mosali ya nzambe siko kotana na kati ya ba bible bien la foi vient de ce qu'on attend ce qu'on attend vient de la parole de Dieu alors ba mama na to lobeli bango penza ya solo la kisa bana le banzambe ndenge elobi bande ko ngai ya baluba ba mama bokilo diloba na nzambe ezolobete okobuka kaka wo yo zolona oyo zolona yango okutala kamera yango na moni omoni okobuka kaka oyo zolona soki yo woloni nguba okobuka kaka nguba soki woloni kufa okobuka kaka kufa lilobanza misusu elobiete bana na ngai bazali kokufa na kozanga koyeba lokola sikoyo boza koyoka liloba bozali koyoka oyo bino bosalaka ya mabe ebongi bo changer comportement ebongi bo changer comportement le banzambe libete mon peuple père de content monini mamo monini bakasina kika mobite monini mamo maman dit mon peuple de quoi père par manque de connaissances c'est ça mais maintenant boza koyoka yango ebongi bo changer maman baluba balingi français sala bino ni maman baluba maman la ba rwanda ezali ça ka plaisir comme boka français ça va bien OK boka français yo félicite mon peuple périt par manque de connaissances mais maintenant il n'a pas une parole oyo nazo peso ezali liloba pote boyoka liloba boyeba ko changer comportement na kamera yango ne otala okuna bo changer comportement ya bino ba mama bokilo ezala pe babukilo ya basi ezala pe babukilo yo baboti mibali po na kwati pe ya babukilo yo baboti nani basi ya bana pe banyokola ka pe babukilo parfois okomona mama bokilo ayena ndaku bokomi kosa ele n'importe quoi yamba yepe lokola mama na yo ndenge bokelo na ngai papa na ngai Didier ayamba ngai lokola mama bota yepenza asala ka ngai tout bien papa na ngai Didier ayamba ka ngai kitoko
asalaka nga nyonso oyo mwana asalaka mama inazaka lese na ndako ya bana na ngai eza basi mpe ya mibali ndenge moko Belgique mpe ndenge moko awa na Paris vraiment ebongi bo changer comportement boyeba koyamba mama aboti mobali na esengo aye pona kobotolo libala te aye pona komona binongo muke pe akozonga mais soki yo boyambi e bien te okosuka wapi ebongi bozala na comportement ya bien mais na nyatika kasete pa ba mama bokilo ba mama e baboti mibali botika konyokola bana ya bato bozwa bango lokola bana na bino boboti na mabumu na bino boyeba ko gérer kaka ndako nyonso zaka na limite ezali papa mama bana yo sikoyo wozali na molongo ya bana po ozali mama wokoki koleka limite ya bumwana te boke ndoko koma mama ya ndako jamais ebongi wozwa place na yo ya limite na yo esuki wana mais d'ailleurs esuki na chambre na yo esika wosukolaka okoko kenda na salle de bain ya bana jamais okoko kenda ko toucher na chambre pe okoko kota te vraiment mama ngai kutata koleka boy nakokaka te na mwana nga mwasi non nakoleka boy te chambre yango yo salle de bain na bangwa obona na kenda se na wo ya baninga na se pona nyonso na ezali limite likamyo za na limite et bon vraiment woza na limite na ndenge na bumama kokota na makambo ya bana te koya kopanza bana te omoni sikoyo mamoyo azongi na Kinshasa azongi na Kinshasa mulubo oyo abali recruter comme ka bana ba bisete mamutikala kuna waji balebi mama nyonso salaki pa ya mwana yo kuna mwasa bandaki ko filmer yo yebaki te biso nyonso tomoni yango tokolinga pende kona biso la malheureux te pona yo tikala ka bana na bande kona yo mamora te poto azongia mama malila poto zozong se moi sembe azongi na moi Kinshasa pote loba na yo mabe na ye efutami wo ya lonaki yango abukaki mukanda zambelo bibongo ebongi tolo na malamu poto buka malamu soki woloni mabe okubuka kaka mabe ye wana azongi na moto kuna ya Afrika ebongi vraiment wozala bien na bano ebayambi awa bovanda bien wo partager na bana bola kisabana bomoyi bola kisabana ndenge bozali toli oyo pesa bana yango bango pe bakopesa bana na bango plus tard ezate ke woya kopesa batoli ya mabe wana eza malamu te et puis ya mibale botika kopona bakoko bazaka moko ngai net sikoyo inaza bakoko 28 wow oh bravo bakoko lo 9 ai net naza boy naza mpaka inazo lukosuka pembe tonda ezomona na mama ezomona na yo na periko o chebo no perikte na maquillage au sali bo na tetika na maquillage au sali Maman, yo fais ça. Que bon avec mabe. Na tout ni mabe. Non, o sali bien, ebongi koyeba. Ponga ndenge todo so no bo. Oya ngai, mfumukanda na ngaza likolo kuna na bureau na ye. O sali bien. Umente ndenge nazotra mwana nazotra la photo. Natali na photo ka bi moya kotuna ezate. Tika. Yo ba ngo tuna. Ngala tuna. Ya wana bien. Ya ne bi bien. Na mfumukanda na likolo na bureau na ye kuna. Obi mfumukanda yana kikongo mfumukanda. Obi dasene. Il a ici chef de famille. Alors, biso to kanene, biso to barato na chiwa ba ngonde balobane. Awa o mukalenga wanzu bu mfumu wa bionso. Mfumu wa bionso ntato. Yeye ki uji ça veut que uji président ya dikolo penza te mais général awa na se azali président. Yeye uji premier ministre. Mama loba mamba baso yo kayo ndenge ni sikola kisa bonene ko kofana ndako mwana ya mobile soki pa mwana mobile na tuna nana boye mama bina ba mama na ko vanda pa mwana ya mobile na ko vanda pa ya mwana mwasi eloko neza malamu ke ovanda pa mwana wa mobile oya bali mwasi na ovanda pa mwana wa mwasi oyo babali ko vanda pa ya nani za malamu mingi ngai naponaka te ngai nalinga mingi babango nyonso po ngai nazakawa tanto inaze pa ya bana mibali tanto naze pa mwana mwasi ngai naponaka te mais mingi ifare epa mwana mobali ovanda pa mwana mobali mais pona mais ce problème ezaki ceux qui bokela ki vanda pa mwana mobali akomi kocha mwasi ya mwana malalaise ceux qui ovandi kuna kanga nde munoko
mais sikoyo soki avandi epai ya mwana mwasi aza tranquille azolengela libala ya mwana ne ya mwasi ayebi kolamuka na ntongo soki mwana ya mwasi ake mosala akomboli ndako abongisi alambi mpo bokilo alia me mpo nani epai bana na bino ya basi bosalaka makambo malamu epai ya bana ya mibali babokilo sikoyo baza kosala makambo ya mabe omoni teke malamu bakenda bavanda epai ya bana basi odebeke bavanda epai bana ya mibali wana bango ngai nasalaka bango nyonso ndenge moko epai ya bana mibali nasalaka ndenge moko epai bana basi nasalaka ndenge moko mais respect ya liboso ezali respect kotia moto na esika na ye yo mpe omitia na esika na yo parce que mamo soki totali ata nde tozalaka boye na bandako okokozala nga ndenge naza awa soki naza na ndeko na nga mwasi na kati ya ndako nano nalamuki te ye asalamukaki abongisi ndako akomboli ndako apangusi asali basani asali makambo nyonso tu abongisi soki mpe bana bazali asukoli mpe bana mais soki oza na semeki akosala te semeki akotika kaka yo moko ti okolamuka osala nini osala ndeko ya mwasi alengelaka mpo libala na bango ekufa te mais ndeko ya mobali ye atalaka pai mabe ezali so atalaka bo mwasi yaya asali boye mwasi aleki asali boye abimaki air boye azongaki air boye apesaki ndeko na biloko na retard alambaki boye tandis ke ndeko ya mwasi azaka na bizali lelo na te mais ndeko ya mobali soki aye source de problème ebandi ndeko ya mwasi azalaka teke makambo za kati ndako ya libala abanda kobenga o ya asaki boye c'est pour ça ndeko na mwasi azoprotege mais ndeko ya mobali ye soko aye akomi BFM TV mpona nini mama oyebi BFM TV te oyebi yango te na France toza chaîne moko babenga BFM yango epesaka bainformation ya monde entier mais biso na Congo tobengaka antenne A ndeko ya mobali na kati ya ndako akomi antenne A mpona bainformation mais ndeko mwasi azobatela libala ndeko ne yango wana omoni teke bamama bokilo to mpe basemiki eza malamu kovanda pa ya mwana ya mwasi to kovanda pa ndeko na mwasi oliokende pa ya mwana ya mobali omoni yango te wana ngamu nalobi omoni te oyo ya basemeki aye na ndako ezali nde motema mabe zuwa amoni ke yo ozali bien ye azali bien bwana te ale epesi jaloux na motema nde yango wana abandi koaplike yango polele osali boy abimaki azongi boy koma weya contrôler vie na ngai yanga na we nini okutinga na libala na ngai na vandi na libala na ngai mais pourquoi weya contrôler ngai wana eza jaloux wana eza jaloux hein oui eza jaloux sikoyo kokoyebisa bango nini bandeko wana baza na bizalela bongo bandeko baleke ya bamibali bo changer comportement lobelaka ya baluba po leza ya baluba deloka caméra yango naji muka pa jindu ya baluba na lobela bango pa jindu ya muzbu ya bana bakaji babana ben ayi mwatu tweb lekele kwikala ubwela kana mumalu ajibaka ja benda to sombatalala upete bajibaka bwalu we omwela mumenji mabi bwali bakaja tutweba ni muka jende plus tard bidi kushinga nyina pepe bwalu di muntu mukaji lekele malu songi wa munebu wamba malu atutweba ni mukaji wako tuka waye kwamba pambe waji muka lekele malu awo changer comportement web umvwanyi mamulo ba sola linga makabo cholo bana episode wana linga di yopelo pate hiyo bana linga bomoni bino denga bozali wana basemeki ya basi woye na ndako ya na yo ya mobali vanda nye makambo ndako bato etali yote yo musana okaka komema makambo ndako bato kobima kokenda kopanza na ba famille élargie mwasha ya za kaboye omoni ndenga za kaboye ezala kaboye yo woye na ndako bato po contrôler vie ya bato woye na ndako bato po woye bandenge ni ba vivre mais non di pepele kitisa makambo oyoki tika kokota na mabala bato tika woyo ozo sala ba mwasha ndeko no ya yo ekoleka woyo yo ozo sala ye pote ozali mwasi pesa kimia na libala ndeko na yo tika bango bavande bien ndengo kutaki bango sala kaka woyo balobi sala kokota na vie ya bato te oyoki nga yoyo ozokota na vie ya bato kebaka na yo sukisa na kombo na Yesu Masi nzambe azomona yo soki yo woye kopanza ya yo kopanza na peza plus na pesa okeba très maman merci nakanisi batali bakotala
pe bakobenga pe bakoloba na sepeli mingi mamu na ndenge ndimaki koya ko répondre na makapo omoni lokola bato ne bo comprendre ngai pour na biso ko le tonga ko interpréter oyo ko tribalisme te eza bongo te ezali nazo ba plainte belé na yoki angonga moko yo na sali kutu tamu mama ye ngamo ko nazo téléphone ngabi mama yo kama kambo bazoloba oh nyoso boki mama zo ba ke batongo bango moko basali bengi ngaya babengi bayebisiye donc mbala sima eko banozaka boye o naza mongo yo tungisaka bokilo na kozoka mama mongo aya ko lobelo o oza mukongo o tungisaka bokilo na kozoka mama mukongo o naza muyanzi na kozwa kaka mama muyanzi po aya ko lobela bino po na po bayoka bien on se ozele ko muso so bayoka malamu te comprendre mamu le banya sko ko loba apoto to kabwana po ba na biso ekoki po ba perception pa ya réalisateur c'est-à-dire mo yo mtoza ko vana simambo yende apesa biso siko ba ekoki bon ngai liloba ya suka ezali kaka te oyo nyonso tu tolobi boyoki yango ebongi boyeba ko changer botika basi abana à l'aise botika basemeki na bino à l'aise kokota na foyer ya batu te kokota na famille ya batu te oye kolia ba fruit na ba beefsteak liaka ngo na karme pote kokota na makambo mingi ya batu kopanza famille ya batu te okuti bango calme tika bango calme nazo pesa mbote na bino nyonso oyo boyoki bo changer comportement bolongola mabe bosala ya malamu soki bozo sala ya malamu boko pambolama soki bozo sala ya mabe malédiction kolanda bino mais na lobi te ke bo continuer ko sala mabe bongi bo changer bo sala ya malamu na pesi bino nyonso mbote pe na pesi libota na ngai mobimba mbote na kombo na Yesu babukilo na ngai ya basi mbote mingi na bino babukilo na ngai ya mibali mbote mingi na bino bana na ngai nyonso mbote mingi na bino Nzambe apambola bino nyonso na kombo na Yesu Masia apambola pe mama na ngai mwana na ngai kitoko matama lokola mama na ye tikete mama tokokaniko na papa na ngai papa kombo nene alembenza papa alembenza oh Yesu alembenza azosala musala malamu penza Nzambe apambola papa tika Nzambe apambola na libota mbimba tata famille munene famille nombreuse on peut se bakombote te na bakokolo bakokolo pesi bango te na pesi bakoko na ngai nyonso mbote tangata ko mabibale misato Anti Kabunda Clarissa Kabunda wana ya liboso natangi Désir Bijou na Angleterre natangi na Belgique Ariel Kasongo Désiré na Bruxelles natangi awa boye bakoko na ngai nyonso Yves natangi Victor bakoko bana kutukombo na yeba mama utote akakawa bakoko yeba kombo ba mama kombo ezali makasi ya makasi kombo ya mikolo ba Erwane nani kombo eti nini Erwane Rwan teme Erwan comprendre atani etani na baka songo bango nyonso bakokolo oyaki mama bazana bakomo moko makasi il fallait websanga vana ko bakomo ngo mama kabwa ezalaka te en tout cas mama Monique na pesi merci mingi na kanisi ba tunso bakotala bakosepela surtout bato basenga ki émission oyo ya ba mama bokilo o bakosepela ba mama oyo okoyebisi makambo o bakotala biso to sengi kaka changement émission oyo ezala pona obebisa te ezala pona kobongisa émission très éducatif na kanisi ata mama moko aza ko nyokola mwasi ya mwana so tele émission oyo boya changer mama ata moko na émission oyo ako changer po balobi oboti mwasi oboti mobali linga mwasi ya mwana yo linga pe mobali ya mwana ana mais mingi tobi ko te ba mama balinga mibali ya bana na bako balengelaka ebiki mobali ya mwana na ngai azolengela mingi ba problème mi côté ba famille mais exception pe ezali ezopena mama mususu pe alingi pe basi ya bana na ye bazali mais mingi penza ezalaka nango bongo te pona lelo katukana kanisi to kaboni na bino wana
Bémission Zébélé na Belkike, bokende ko s'abonner na compte YouTube na chaîne nanga, bokeka so kotika obete mini omaka Eliane Nito. O s'abonner wana poso ba émission zoya otalaka talaka po bato benka, mamele mikolo chete, pamem mikolo te ba émission zali, le ko s'abonner te vraiment la émission papa mbeza te ba émission eza nango ebele bo s'abonner botala. Ba émission culinaire toujours continuer nango toujours. Merci pour na bino surtout bobina kinga bo sepela ki na émission culinaire o de tout ça makambo kolamba tout ça, on apprend tous les jours. Yo oyo moni ke makambo sepeli sote problème ezate. Mais to yebiki ba ope ko sepela ope ba sepela na émission bazali ebele ndeka na barake. Dieu vous bénisse, God bless you, nzambe azana bino, nzambe apambola bino, Mungu awabariki. Mina wapenda sana ba muso binzambi kusaku muna ba muso nzambi ka kusaku muna anu beneshi utiona yasuka wana nanga ba chief yes mwana mutumba wani amen nzamba ni beneshi nani bana betu bons bye bye.